Mbote na mino bandeko balandi ya canal de télévision na ndenge bozali ebele liboso ya ba itandeki na pour na Rolanda débat ya ba culturel na ba artiste boyebi ke monde artistique na Congo démocratique ils allaient dominer plus na liwa ya mutu azalaki lokola défenseur ya bato nyonso balaki na détresse na niveau ya monde culturel yimo lelo abelaki c'est vrai portail secours et panaye aide qui menzamba a décidé autrement à Kindaki. Donc on parle aujourd'hui de Tsaka Congo. Donc ndena lobaki ti ba okundaye pour continuer ko lobela parce que azaki moko ya baye oyo bazaki ba premiers invités ya émission oyo abana zanga teka il y avait un débat sur bengi aroya et puis sur aye en tout cas bandora ya information mon a alimenter débat en tout cas orienté on a des moments malamu le roi qui dit vous allez obligé tous à redevable panaye na moli monaye la famille naye to lobelaye pourvu que ala kondama malamu et puis pe la famille ndenge otikala batikala pe malamu. Alors pour en parler nazana batumi balé bazaki ba proche naye en tout cas ngana yebeli bango bazalaki toujours naye babilo onyo soutaka wana sala bango bana ozangate. Donc je reçois Golf Dikando et Lunga Feti. Ouais, merci Piris, le dit qu'il faut que la redevable panaye. Cela veut dire qu'aux hommes, c'est là ce qu'il avait fait. Nous avons dit penza, approche, donc approche. Tous a penza, tous a qui penza, tous a penza pour partager notre accord. Donc voilà. Micro. Yangwana lelo. Toye, la bamakamani kemike ou bengela kibiso na itando eke. Voilà. Alors, na gauche, na la droite, na bino, tout allez bon, la Saint-Pyrogène l'habitude, tout allez déjà na première partie à l'émission. Alors, Saint-Pyrogène, Boni. Moi, mbote ndeko Piris Pembele, bandeko tout balandi à émission de bar, topes mino mbote, sango ya mawa, ndenge boyebi, tozo ki biwa ya un grand guerrier, Mobundeli, yaba culturel. De Kochara Congo, na Combo Baebi. Et donc voilà, tous ceux qui sont depuis tous ali, tous au Kenda, Malé Bendengon Deko, Ikanda Lobby, te rendre ascenseur. Na Bama Kamo Salaki passé Batubele, Vatoloba, est-ce qu'il y a Nam Talobela raté, et ça concurrence est relevé la main, tous ali, tous sala netiete, mais tous sala que, Makamunae et Yokama, et puis Matanganae les cas dignement. Avec beaucoup de respect et de considération, Nengebana Congo, Pemukilumba Baza Ozela, Likambo ya enterrement. Voilà, Likambo enterrement, pour ça qu'il y a Tsarakongo fait les Kamalam, parce que Azaraki omniprésent, Matanga Nyonso, il y a en tout cas 98%. Dans 98%, Mamatanga, alors il s'est investi dans des mois au Saranete. Attends, au moins, on a souvent écarté, mais à nord du Girna. Ah, ben non, on a mais ça, mais non, ça, là, vraiment, il était au four au moulin, à Maramou Bélé. Tsarakongo Azate Lelo, toujours préparé pour ce que où en sommes-nous avec l'organisation Ndeko Golf Dikando? Bon, ça l'équipe organisation parce qu'il y a Azate. Pour ça, vraiment dire Tsarakongo, Sozala, Gisori Tsarakongo, Akufi Tsarakongo, Siko Azali. Tsarakongo, Anga Salamine pour Tsarakongo. Où en sommes-nous avec l'organisation, dirais-je non? Donc, organisation, jusqu'à là, ils en ont un petit. Oh! On a le Bongo. Dans l'organisation Zali, dans le peut-être dans le dégénéré de et organisation, oui, il y a solo et Salamaki. Et Salamaki, mais la minute on a l'obanayo, tant que les cas, tous les qui n'a compte organisation en beau secte. Mais tous les canaux n'a compte, il y a communicateur, ok. Ba communicateur, il y a révolution culturelle, il y a communicateur, il y a imiko. Mais le long ming toi n'a compte, il y a révolution culturelle. Donc, organisation, il y a Bobsec, je pense, Banda lundi, et Bandako est vrai, Nandenge Penza, Oyozo Lingele et Zabila. Mais le lot, en tant que proche, Tolobaki, quand on est de Saint-Piroja ou Toloba, Tokosala ke Makambu, il y a Bobsec, Naye, et Yokama, Beto Pesa, il y a Sancerre, il y a Din, il y a Rang, il y a hommage au Yakoiko mérité. Sinon, surtout ça, peut-être ça sera de la faute. Sur le comité organisationnel et salamité, pourquoi? Autour de ça, comment vous mettez au comité? Donc, ça fait au moins une semaine et demie, Banda Koufi, il y a 2 semaines, je crois. 2 semaines. Attends, organisation salamité, qu'est-ce qui se passe alors?
Donc, cacophonie bandit. On était là tous, la corporation nous surtout à l'aki. Mais il y avait des petites nakamwa mike où ils allaient qui salle qui neti et kenda qui bien te. Boyo ganate. Na moi na biso nous tozaki wana yé mutoazash a au chapeauté. Donc il y a ça likolo. Donc ça veut dire et à normal soit moniter le Congo kenda bien te à ce soir. Non non likolo. Moi là. Ah Margot. Ah moi Margot moi là. Et côté où on a déjà un problème, tout ça qui n'est compromis déjà dès lundi, organisation est bien au Salama, na ndenge au Zalela, donc batbando le cas. Ce que ça fait, biso to bando le cas pour nous lever la main. To tika te le cas, na compte à communicateur, na compte à communication to zala nango, na imiko pe na révolution culturelle. Ndeka na lobino lelo to za mingi na compte à révolution culturelle. Pe ko pesa na bayembo ka sango baye bake lelo moko ya biso chakako momolobeli muto abunda pona ba médecin azana biso bisute. Voilà, Saint-Pierre Roger. Balobi que Margot, moi nanaye, c'est tout à fait normal parce que Tsarakongo avait deux familles, une famille culturelle et l'autre famille biologique. Ta famille biologique, moi, c'est la fille aînée, hein? La fille aînée. La fille aînée, voilà. Margot, ça peut me prendre ça, donc, biso to koufeli, hein? Biso, attends que tu as YouTube, Mazara mo prendre ça, toi, ma média. Alors, il y a coiffé, le monde on dirait coiffé pénin, Margot. A coiffé pénin, donc, batum sous donc, personne non en gratte, yote, kuna. A coiffé pénin. Bon, coiffer, c'est trop dur. Coiffer n'a pas daté. Mais, jour où tu vends des bisotou, c'est d'abord, moi, on a biso Margot, à ça qui point de presse. Ok. À ça, les points de presse, pour nous informer, dans l'opinion nationale, internationale, que voilà, il y a eu perte, il y a, au niveau biologique, il y a famille à Bango, et puis nous, le culturel, il fallait tous à la wana, à ces points de presse. Et les kaki. Et ensuite, elle avait convoqué, le dimanche, elle avait convoqué, que Bissotou, la corporation, tout aux sur place. Et la corporation, je citerai Miko Zalaki, révolution culturelle, et Zalaki, bandeko artiste en danger parce que faut pas y parallèle que chaque Congo personnel a salaki artiste en danger masaki susu lingomba muneno le kikutu artiste en danger no molelo parce que na kati ya révolution culturelle o lelo tozolobela et ça monde entier parce que la culture. On a profité pour la saluer le maître Sampino. Maître Sampino Pena. Il y a un instrument, non, instrument, c'est Michonoka. Ah, ok. Michonoka. Mais maître Sampino, il s'occupe et Zangi. Ça passe un instrument. Merci de connaître ce Michonoka. Donc, révolution culturelle, Bana ya Congo, beaucoup de Sanamutu na bino lelo. Que chaque Congo accueilli Nanzoto. Maintenant, mon limo artiste à Koufagate, atiki biloko mibale, mais il y a un bangoazali, il y a un bango de révolution culturelle. Donc on a beaucoup parce que bah écrivain, bah nakati, bah photographe, bah plasticien, bah chanteur, bah boy, tout bah comédien. Alors, vous s'est retrouvé on a bino. Vous s'est retrouvé nakati, tant vous s'est retrouvé nakati le dimanche où l'andaki, un peu point de presse, il y a maman dans le Margot. Tout sangani, il y avait, nous sommes décidés entre, il y avait le vieux Masumu, et puis il y a Dios Bisotoaki. La corporation, Tobimisa comité moko. Comité ko piloté na matanga. Et na kata comité on a ba poste clé surtout tout tike la kiango mwana biso. Signature. C'est elle la coordinatrice ya matanga. Donc et loko mo ko ninga la te sanke mwana na pesa ko. Yekolo papa. Mais après ayeko sur soir comité on a bien zelana par rapport à ba malentendu o ezali. Malentendu ngo ezali nini? Malentendu et sali qui va se pouvoir retourner les années. Et ça que ndeko na biso marai. Marai. Ndeko marai. A sala qui démarche. Bazala qui pena moi na biso Margot. Mais l'air à kotaki na oebimaki na maboko a mokonzi ya mboka. Oya pesaki. Pour la famille va considérer ngo ezali nanu à titre privé. Ezali officialité. Parce que bah lettre yoka je suis clair tout ça en tout cas bah lettre écoute mokonza mboka nous félicitons à sali geste à monene déjà à Pessimbo combien
Et il y a déjà 50 000. 50 000 dollars quand même. Tu continues. Dans le sens nini. Dans le sens que, mbongwane yaki, moi, on a vu sur le lobby, ou on a papa et mboka, mboka, c'est qu'il y a titre privé. Confusion, on a des osala. Tant qu'on a pesi, on a mon à titre privé. Pour mi kandana ne kota quitter. O ezali na niveau que non va signifier la présidence avec bas soubassement. Ne matange ko le cas et kota qui n'a muté. Alors, ministre de la culture a zunan mi candidaté, boyebazu mi candidaté. Mais bien à Parnabi, a surpris, il y a koye baké, mi candidat mon ministère les autres tambola déjà. Souvent il ba quoi pour un mi ké mutezo sala. Donc complication moko ezalité. Oh, je suis allé ça que non, mon boulot est allé, mon boulot est allé. Comme Ndeko dit Kandalobi, semaine prochaine, Dieu voulant, Makamuto est à l'aliment. Ah, bon, yo lobi mon boulot est allé, mais na koyoka yo ne mon bête, on m'a tiré de l'obat. Na mon boulot est allé. Mon boulot est à côté. C'est là. Marai a sali ba démarche naé. Est-ce qu'à Sosaki Margot, tant on s'abat démarche? Oui. Voilà. Bakendaki aux Mbongo et Longo na Margot. Oui. Oui. Et pas il y a premier citoyen de tous les Congolais. Oui. Et pas chef de l'État. Sikoyo. Et là on a na lingito ezala clair. Est-ce que Marai a l'obaki na Margot que ba pesiango à titre privé? Pour nani na zongi ce question za ngai wa. Kata golf. Pourquoi Marai mutakina banda kisko? Est-ce que Marai a l'obaki démarche à Salé ça très bien démarche à Marai à qui est mon côté. À qui na moi na biso. OK. Yo ka place problème des ozala. Moi na ebi logique moko bozala. J'ai bien dit Marai a pesaki na pona ye a commis makambo ke vite na ndeke eloko moko monani déjà. Mais pas ya moi na lobi que non pas wana ndenge bimi. Quand bien na niveau ya likolo na niveau ya bo continent biso mboka mbongo wana bimi et koki ko sala enterrement. OK? Et que ça enterrement. Mais moi, on a le bien la logique. Folie, Mukanda Moussou, où n'est tambola rabat saisir présidence officiellement. Ah, président, c'est précis sous deuxième mot. Non, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, Iris. C'est pas obligatoire. Moi, ma on le bas. Et ça, il y a mon problème. Ah, mais il y a plus de problème, exactement. Il y a problème. Alors, Dikando. Il y a problème, nous avons tout le monde en question. Non, il y a un problème, exactement. Mais il y a tout le chikoyo. Mongo ndenge kena bimi 50 000. Batuno sobabi que président de la République a payé 50 000. Batouba ebi a payé 50 000 pour na ba sec ya Tsakakongo. Mais ce temps le commis à privé dans bazongo ngongo ezana no wapi. Mbongo ezana banque. Pour mbongo ya ebelende wana batia ngona maboko. Bon, ezana banque. Mbongo ezana banque. Pour bima il faut na signer. Mais Marai une fois signé pour mta kotsa kiango. A kotsa kiango pour mbongo ba pesa na maboko na ye. Tant bazwa kiango bayaki nango eza pona bobsek donc la jour date ezali na okalete ndenge basolola ki ke simba ya monana alors ya kozwa ngote po tsango na ndako na ye on comprend ndenge ndeko simple oja auto websayo moi na temps azoke na ba démarche à comprendre que batu musu bazokotsa mikanda frauduleux. Ah donc il y a deux canaux. OK, batu musu canaux monsieur na mobile 5 batu musu bazokotsa mikanda frauduleusement et que bango ba yebité. Sur ce et comme le quoi désordre ezali nzoka ndeko eza très important ezali ezate obiso tozolinga lelo secteur na biso ya musique eza la salité ba mona te lobiso ndeko mo du problème ba misi bazala raboy donc jusqu'à là Marai murunda alembongo wana te bongo wana ezali et problème ezo eza sikoyo ke soki ba démarche et bandi en bon et di forme de tolobi à partir à lundi moi na famille artistique oyo ezo représenter mbongo wana ndeto lobeza pa Marai donc bakoyoka na kaka po suka italika il faut bayoka na qu'est-ce qu'il faut faire voilà sur les sengi boye et salami comme ça équivoque wana elongwe par contre ndenge batu bazwaka toujours ba mission baza ba miyibi basala ki démarche zela moko bazwa ki mbongo zela moko tango bayokani basimba bayokani zela moko sikoyo côté zo simba te banzela lokwa ezaki belé et que mbongo wana esemami pa Marai lokola batu balinga koyoka te ke mbongo wana esimami batu déjà babani ba spéculation na ndenge na bango or
Tolinga, il faut qu'il y ait une personne. Et la personne, c'était Marai, ou Yabana au pesé. Le longana peut-être aux Anaval ou Anate. Lui, il a fait ça, et puis il a des jours. Bravo. Là. Zéla. Au moins, il y a un bandaki. Question que ça pose à Gibino. Comité, dans la salamité. Oh non, je explique. Vous expliquez, non, bon, pas partir à la comité, Ndekodi le bac n'a que comité Zali. Mais maintenant, c'est soir. Non, on va dire ça là. Bon, merci. Marai, nana pona qui est. À Sali, bah, des marches à titre privé, pour nga bala liboso na yo bandana mona koufi beni na yo Marai ta Sali. Ba liboso. Na yite so bino boyebi ba ngam. Bon, nga mama na biso lo ba ngai. Pas une déconnoise Zali, liboko na. Yoga proverbe. Donc ça veut dire ceux qui yo comme chef coutumier. Ceux qui risent aux alarana matadi, maman na biso ibisayenga et pas une déconnoise Zali, liboko na Sali. Donc cela veut dire quoi? Ceux qui sont dans moko na biso o ya ko faciliter. Au fond la porte facile. En tout cas donc photo boya kaka po. Maintenant, il est artiste et musicien. Mais na kendete, na c'est ça écoute. OK. Pour bien bolobi que ba canon est commis belé. Il y a un Tunis. Bah, on entend sous Bassel, Bacano, Bassel, et Kabande, mon Amarai, pour ma rêve, on dirait que c'est une initiative personnelle. Le rôle, il y a des artistes, c'est comme aux artistes, il y a ça très facile la présidence. Peut-être il y a un salarié. Non, c'est qui interdiction. Tolobaki, Makamounio, surtout, il faut monter au salon, artiste en danger. La collaboration na mona na ye mais soki bato musu basali et que ba consulter Margoté carrément atanga na zaki Margot na olinga ngote. Est-ce que vous comprenez le lobby? Donc, désordre moko exacté, bana Congo, désordre moko. Mais ce soir pourquoi? Pardon. Bon, ce soir pourquoi? Tu peux sur raison déjà. Tu peux sur raison. Pour Bacano Zébélé. Ceux qui ont allé faire Mukolo papa. Ceux qui ont allé faire Mukolo papa. Et que, bon, on a déjà, au sol sali démarche. Basagi démarche déjà, na Marai. Mais ce qu'on va écouter, la monique va tout nous souba, et qui va côté les Kanda Boenabo, et qui va tourner à Ebanité. Torlobani, bon, to 25 ans, makam, to bon sana. Le problème, toi, nango, case, to zana, mouza case, to rebongi, ça va poto kenda bien. Mais l'on a nous, bébé, ah, et bon, yobi, borobongi, ça, pas bon, sabilo, et bébé. Yobi, borobongi, ça, borobongi, et là, bébé, t'es bon, ça. Torobongi, ça partit, yo, to sursoir. Oh, bon, sursoir. Bon, sursoir, on peut, et bandi, go béba. Et bandi, go béba, parce que moi, on a biso la kei, yoka. Moi, on a besoin de Margot la qui côte ça, Mikanda, ou à Singapore, bandi, parce que au moins, on a tout chose, l'État a besoin de très bien organisé pour le genre d'abord, Mambabo. Benga qui touche donc, au lieu à tape R, on a des comptes finales. Mbana bazan a droit qu'à révéler. Oui, mais là, comme moi, Bino Benin a engagé Tsaka Congo, sur Azalagi, a vraiment Tsaka Congo, a profité à l'élever Tsaka Congo. Personne n'a maillé, c'est là, Siko. Bolobi, Bakani, Zembini. Botani, Canal Moko. Pombo aussi bimi ya Marai. Nana manda ba vita ka kongwawa. Soki balobi ke oh non, abana ko ba vérité. Le bakano mo souhaite boye sanga ba nani ba zo sala ba dimanche susu to lo ba frauduleuse. Na lobi boye. Moi na yende aza habilité a boye bisayo. Batu kingandi batu songo. Donc boye bité. Mais non, yem ta keite office au moins de to so labo. Yoka. Au moins monsieur to sano, il est très sensible. Oui. Émission Kaka. Moutawo Kepekap. Neto Anobo. Et si tu as une question de Piris. Non, je suppose qu'on répond de tes communicateur. Ce qui moi n'en a lobby est que to kekuna to moni mikanda ezoko tabo yango to sursoir. Faut on dimelaye faut yem ta moni. Ari si bino tefso bikanda banani bi wana ah ouais bisa lokolo za journaliste so kutana ah ouais. Mais tu vas communicateur. Faut éviter des désordres na matanga chaka Congo. Tu vas communicateur na mi ba communicateur mi balé ba pire peut-être ça Congo. Siko to yawa besoin ko reporter te banani baza ko sala ba démarche mususu. Au mon émission mais tika kanga pe na le émission de bazo la ndango partout. Piris mambo to lo banayo biso to za ba professionnel na art de parler. OK? Donc tozo nous avons la logomatie. Tozo maîtriser makambo tozo lo ba. To ebisio que jusqu'à là Marai représente le musicien congolais. OK? Na lisolo ngo. Mwana aza mwana na biso. Yo so mona pa papa na mwana ba se tirailler. Non donc toza contraint obligé, c'est une obligation que tout sur le cas malamu pour chaque Congo pour la madine ya ba honneur naïe. Donc voulu ou pas, vouloir ou pas, et bah vendre dans la même table, bah bah qu'est-ce qu'il faut faire? Toko vendre naïe. Toko vendre dans la même table, toko bah qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, en tout cas. Hein? En tout cas, je regarde parce qu'il fallait vraiment pardon. La président Maraya. Pardon. Na Margot. Yoka. Pardon.
Zano parce que donc téléspectateur baza na lobby bien il fallait na salanaye parce que ba maramsu na on a binomi balé vous avez été avec les maîtres mais après la mort du maître vous ne reflétez pas l'image humaine soki na zali na tsara kongo protéger na loba non pardon de Gogol donc eloko ndeko pirisa ozelawa Tumba Zamba. Te, na bibo Tumba Zamba te. Bo dénoncer ndel bato bazo ninga basala mabende ngeta ko ba de dénoncer. Yoka. Dénonciation et que au salama ndetoza. Ba lettre ozoluka. Moi natanga ki alobi akutaki démarche à Imiko. Or, nous avions parlé avec les vieux et loko ozomoni agravia on a le banisiko. Akutaki tanimo bonga yokangai bandeko lettre imiko kendeki à titre d'information ezalaki teke imiko accueilli un programme officiel ya okunda chaka ça malobaya vie adios à Lemba imiko président imiko bandeko ya Acom association congolaise des artistes musiciens nana président tu sais, les coordonnateurs, c'est Guy Moller. Guy Moller, voilà. À côté de ça, qui peut l'être, n'a titre information. Ok. Et ça, des comités. 2, 3. C'est Bonico, papa. Révolution culturelle. Révolution est tout seul. Donc, déjà, Bandeko, on a pas informer l'État, n'a pas que perdre. Ok. Mais, moi, on a biso pele qui kuna kuti que ba lettre monsieur Kotaki a dit mais ba continuer ni mutako piloter Marambozali. Artiste en danger. Artiste en danger peut comment? Artiste en danger, on va lettre nango, yango to be kota lundi à partir à lundi. Écoute qui n'ont été. Écoute qui n'ont été. Avant lettre, on a artiste en danger. C'est l'artiste en danger qui pilote les obsèques. Mais tout en étant encerclé dans la corporation tout. Qui assume l'intérêt de Tsarako en artiste? Il y a jusque-là, il n'y a personne. Bon, mais la lettre, il y a le secrétaire général. Qui a signé la lettre? Bon, qui va signer la lettre? La lettre, c'est Margot qui signe. Non, il y a Nani. Parce que Margot Zagin Nani, un artiste en danger. Elle était aussi Nakatuana. Mais Azagi proche à papa Naït. T'es, n'a lobby bien. Vice-président. Ah oui, je vous aime. Mais yo le bozo lukaroye ba makamta ba biso zo boya. Moi ba bazo signal na zo signal. Tu le bleu. Na lobi na yoke elo moi ko sala matin artiste en danger ceux qui Margot a signé. C'est là te tout qui est malembe. Na yebi so azaki vice-présidente. Qu'est-ce que nous te la statut? Que nous yo zo kamula on. Na to zela na. Oui mais que Michel le lob na bande ko ba. Bon. Bino ba communicateur oui. Margot vice-présidente. Ok. Ma communicateur est artiste à danger. Au sur le bitou papa tout. Ok, mais toi que le na ndwana le baté. Ça nous sommes dans le. Ah, malobisa na. Réalisateur. Bon protéger ngai. Ba okoma ekota lundi. Donc tozana Adio Salemba na Imiko, tozana Guy Moller na. Non, il faut pas citer Guy Moller. Il n'est pas dedans. Tobi ba lettre au bandeko ba artiste. Ba kotisa ki pona ko informer. Il y a ça wana te. Yo tolobi yango. Ouais. Il y a artiste en danger signé par Margot, la vice-présidente et au kota lundi. Siko besoin informer kaka, si tant siko yo l'état parce que au Bolivie il y a 50 000 wanezaki privé à titre personnel, le président de la République a fait si bon. To éviter son président de la République parce que on ka ndenge bango bazwe liango. Si comme lettre bango ba kotisi tango ba ninga ba pesa mbongo il y a 3 asbel qui ont écrit officiellement dans l'état ba comment la ministère non balobino que ils ont information qu'a cité na mais ba comment informer est-ce que ça va demander est-ce que la lobby demande c'est là na cité na lobby 3 asbel informer l'État congolais à travers le ministère de la culture. Il y a un côté. Ouais. Quand il va l'être, il faut informer. Sur le ministère de la culture, tant que l'Inga Sikoyo, ils ont eu sa réponse et bien là, bon, ça va beaucoup mieux. C'est simple comme bonjour. À prendre acte, il y a information et à couper sa Sikoyo, ma réponse na bateau, na bango demande. Batongo eza nani batongo eza artiste en danger pour yem to piloter azo piloter yem taza habilité ya kosala nyo sotu ya kosenga nyo sotu signature eza na mwana na ye Margot
Et je vous informe, ici au sol chaque Congo n'était pas n'importe qui. Chaque Congo lui-même. Il y a Abana travaillé na bateau bakamba photo, Abana travaillé na bateau mabuke, Abana travaillé na ba musicien, Abana travaillé na bateau ba dessinaka, na ba lecteur, na bateau nyonso. Et ba corporation ni sona il faut s'amana. To quoi empêcher de tout taper cette information puisque baza ba culturel. OK? Mais Moutou a piloté, a chapeauté, et ça artiste en danger. Nous avons quand même artiste en danger. Loko la Charakongo, Azalaki, musicien. Et ça matanga, il y a famille biologique, na famille artistique, oyo, il y a Moussala au Charakongo, Banda au Sala. Et Longo, na Batounio Soto, Bazalaki, ba allié d'ailleurs. Voilà, c'est ce qui s'est fait. Alors, Loko la Moko, il y a ba musicien, Oyazaki activé. Oyazaki, oya aidé biso azaki na proche ezaki marai ndo moni marai asale loko na pourquoi po makenda na yo na ba début wana surtout ezalaki mo ba makambo faut chronomètre comme oyebi ke banda makambo elekaki ya ba makambo précédent pour ne pas citer les noms ici et Adieu Salem pas komaki na MP maman général des FAO ce qui Adieu Salem ba komi ko se réserver et que François François azana nzela mo ko pesa solution pour na Charakongo il fallait tika. Et voilà, na lingi kolongo le loko moko na bitu ya batu. Et loko na fwe longwaka, bozo zela bisuka na mabe, et ça la vie. Ngana sa mna mabete, ngana so ngende, boza la clair pour mabe za la te. Boza clair te, bo me mabiso na mabe. Jusqu'à là na zolo bana yo ke Margot Azawana, soki muto ana cotisation, aleka pa Margot. Et lui ko batene makambo esalami boye, alebino suko ko motala. Somta na matanga, ata piroja yaki apesa $500. Yo pe le kana $20 no kende au pesa. Ya mwana biso bato ya révolution culturelle, to pesa que par na biso. Vous payez combien? Italioté. Italioté. Biso pe bato ya révolution culturelle to le kaki to pesa par na biso. Nazo profiter de l'occasion ya ko pesa bato ya révolution culturelle au bazala qui activé le rôle à Didi Kemboise. Maître Sampino Mbongo tout est na monaki. Lokola Nguma Lokito, Lokola Martin Boluka, Lokola Sandra Mpongo, Lokola King George, Lokola Prof Godel Ofombo. Madame la vice-présidente Magui Jumayowari. On les salue parce que Michonoka pena a famille canal qui télévision. Apesi instrument na ye pona matanga et badeliti instrument bolobi mbongo bolobi te nazo zanga le soute ko remercier. Mais je sais pas si je dois parler. C'est la tête na on pas plus parler ta ko ya TP salle. Donc voilà donc et là on a Oloba ezali la révolution culturelle les awana. Merci Oloba. Voilà. Bon dikano alingine ko Oloba te mbongo zela. Michonoka ache instrument bolobi. Papi Palata ache salle bolobi. Mbongo na solo bano siko oh na solo ba magam to sali na révolution culturelle président de la république après ça c'est là que on est l'équipe au ça na volonté au ça c'est là nous allons calmer ça bana Congo na solo belo to check président de la république après 50 000 vous avez pressé vous allez insister bino révolution culturelle pressé comme merci na bandeko ndenge ndeko na biso purisa dans a besoin aye ba mbongo totie to sombi basaki ya sukali to sombi basaki ya semoule to sombi ba café to sombi ba spaghetti to sombi ba biloko ebele ba maya komela et to féliciter les grands mécènes Alita Chamala na geste nae aye kotika biso bato révolution culturelle muto bandaki o alandi biso ezali les mécènes Alita Chamala. Attaque quantité quantité mais quantité pour la révolution culturelle n'est énuméré avec la vice-présidente Jumayowari avec ba Michonoka ba Piranson Keba Prof Chamala merci. Ngala j'ai information mo ba auto pesa ngaka siko yawa. Ba biloko ba café ba biloko tuwana azali ta Chamala mtasombe wa binote. Nzambe mutapesa information yeziko yawa. Batu ba olanda binote. Apesi kombote azabi. Oya pesi yoka pardon. Oya pesi kombote wana ndeko nanga tokutano na poko na matanga na lokola ma 1 na immeuble Papi Palata. Merci na Papi Palata le PDG na geste apesi salle. Babiloko na lobi batu ba calculer na bandako et komi combien. Mais ba lobi za Alita Chamala. Te Alita Chamala 3 jours après biso.
Toi, on a une image. Alors, balobi na biso. Information. Aussi d'information, d'investigation, tout ça la tête. Parmi Batou, oh, bah, c'est l'investigation, tout ça, qui la terrain, vers Mbata. Vers Mbata. Mouta songi bonzo la ambiance, et zali malamouté. Ah, bien boloba. Entre Margot, na batata na eba artiste. Batata msou artiste peut ba imi. Margot pas imi na comportement ya batata na ye. Na lobi na oboye. Ata na kati ya ndako. Ah. Mwana na papa bakoza na Discord pour mwana yaki retard papa loba ikeno bana lelo fo banokota à 19h21. Place au bato bazali batiraillement toujours ezalaka. Ba manqué pe bato, a manqué bato. Na lobi no boye. Pourquoi bino ba journaliste bolingaka mabe? Mais pas d'information te. Yango na lobi na oboye. S'il y avait des petits problèmes et qu'aussi la lelo na zolo ba na Margot batamboli nzela mona tata na ye. Bonne chose, très bonne chose. Batamboli moko na beba na kina ye. Na lobi na yo zandenge nini? Na lobi no lelo Margot batamboli na tata na ye moko nzela moko tata na ye musicien. Oyo ba beba na kikasité. Na lobi no boye. Margot a rassuré ki biso boye ke azana problème na tata na ye moko te. OK. A rassuré biso ka na problème na tata na ye ta moko te. Nyo surtout ekendaki mabe e okenda malamu. To bengi batu baya matanga ya Chara Congo ezali na immeuble Palata, papi Palata. Lokolama 1 du côté Kasavu. Donc cela veut dire instrument ezawana. Ba jeune nyo surtout, ba musicien nyo surtout, oza no orchestre na yo, le kayaka okobeta, okuta Saint-Pierre azawana, okuta golf dikando azawana, okuta Kolo Makambo azawana, okuta Kolo Makambo azawana, bakoyamba yo ozi obeti. Yebaka ke molobel na biso Chara Congo ne pas là. Il est mort, tous les gens sont sincères, voilà. Bon. Au moniteur, on vous a dit, on a dit, on a pena ici, on a Congo, on a côté linga penande. OK. Nazam na la quête ya vérité car expert. Comment là on a alors on a eu comme sous devant na plateau. Alors au moins Maïcha on a bomango. Andimi alors yem ta bomango. Ah. Donc ngapna na zaboy. Na robomba te. Comme la mort est bien, il faut boloba na ba vérité. Dino boza robomba. Oh, boza robomba. Mambo tout solo no. Sikoyo. Banda makambo oyo e bandi. Bon, makambo pe ya ba grand ça comme pendant l'inganto. Oye grand. Ah, ba te biso de moko. Il a raison, artiste. Bon, tolobia ndenge lo bamaka. Ba grand nini esi baye. Parce que tant que tu as battu sur le temps, bon, tout le baptême, c'est pour nous. Oui, il y a un monde déjà. Pourtant, tu au monde au bout de l'été. Bon. Si tu as mal au barreau, tu as. Kumbango. Tu n'as pas mis. Yo le bagi. Na ovo zakala. Papa, protégez ngako. Ndire boyo kana ki solo arabi. Bon, merci Nenge. Bana Congo boso mona na zuzwa minute mingite. Nana makambo belé à Roloba. Bon, bah tu vois, la peste. Mais tu as combien de minutes là? Exact, voilà. 7 minutes. Nkolo. 7. OK, donc voilà. Ba grand. Oyo ba ye makambo ne akala mboko na biso. Au grand musicien, grand beau. Permettre ngaka na loba. Oyebi na sens ni na zolobela. Na sens ni bato ba l'équipe so. Ba l'équipe so na koyebana. Ah bato ba l'équipe. Bato ba l'équipe so na koyebana. Bato ba l'équipe so na koyebana, tozo pesa moko faute te. Parce que ba ye na noté pourquoi? Parce que programme ya matanga na ne pesami te. Mais matanga ezo salama. Matanga ezo salama. Oki ande ko dikando ti ko pesa que tout ça ko sala appel na orchestre nyonso ezali awa ba groupe folklorique musique chrétienne boy et ali to sola ki na mwana biso Margot ndenge zalaka na bo mo bokoko na biso nde to lelelaka soko ko beta moi transport moi ba bi pas de problème ba papa nanga makambo surtout les gars bien moi j'ai ba orchestre ndenge ya la eza déjà réservé na o mona ba kupar bola ba ningi samutu donc pona bino ba tubaya ka ba makolo ba zingi makolo. Donc, Makambouana et les Karandingwana. Tout ça, les musiciens Moussousou, Aouti Delvo, guitariste Arana Massina, pour être un orchestre. Moi, transport, moi, on a biso
habité problème ya te ba papa na ye maman ndenge les gars donc les kaka ndenge wana to za ko sala ezala mbongo na mbongo mususu etali yo te etala ngate ngala zoba na compte na téléspectateur na compte na 50 000 te wana ba toucher te kuna te ba cotisation ne to biso révolution culturelle oyo te boya ko kangisa peta bato catch pamba na bato to ba yebika na la ça va OK mbongo ezali o pe ba mécène baza na volonté to za ko benga ba mécène mususu oyo balingaki ndeko na bango artiste chaque Congo waza lisusu te na musala wa salaki boya ko assister biso na matanga place to yali voilà makambo photo loba mokonzi mboka fongola ki porte mais elingo loba te esuki wana ba oyo bazali na bolingo to betima boko to mona ki bande wa révolution culturelle ba yo tiko ba mbatika to moni ndeko alita chamala pourquoi lobi ezala beda chupaya pourquoi ezala et puis tout ça bande ko na biso ba artiste belé bana ba mbongo to mona ki ndeko na biso fali pour patinda ki contribution na tango na profiter donc makambo boy para ministère mwana ba mbongo na ye o mona pe 40 chabe et ça ya makambo faire rigola ko tinda ko mona patindi e pe 40 gramo pao abo weranson jibe tabaton surtout 40 000 bon ils a faire pour na fali tout pour na faire baba otambola na voiture à 1000 baba 5000 bako kuna ndeko na baba na sali 3 minutes nana 3 minutes nazotala nana 3 minutes kana 4 donc ndengeza ezali lelum nana koloba donc ndeza bandeko boya ba orchestre nyonso oza na mboka na biso désormais à partir ya poko ya lelo fallait déjà coûte déjà les anciens babeta de l'antichoc ou basala groupe fallait babeta donc ba groupe nyonso ko hésiter te boya na lokolama 1 na immeuble pala ta soki boye to yamba bino ngai na zali simple projet ndeko golf di kando kolo makambo mama ona sanjo to yamba bino to pesa bino ko onde bobeta timing na timing deka to organiser matanga ngutu to sala ki na papa na biso verkis to sala ki na papa na biso joski kiambukuta to donc voilà moi maile o ndambu to wana ngwa par orchestre biso de beta pour to bulundiri to beta suite to mara mambo te to beta ka monsieur likambo eli to yaka petu chango kene na ordre donc na matanga oyo onoka tanga te nazuta na shitenga mo te osite mo to tela 1 minute te tika 2 na tala donc ndenge zaboye ndeko dikando vraiment supporter donc ndenge zaboye natika donc ndenge zali boye to sa ko beta bolongola na mutu na bino bandeko oyo bozoni ngabo créer ba buzz banini ezali mutu akufiza mambo ba buzz te donc awe ezali to pesa respect na musala mutu asala ki na se ya moi akei matanga ne ezali bien ba matanga ni na ngo sala complication ta discussion ezala kaka mais oyo ki nazo féliciter famille ya ba Chaka Congo papa leki na bango azawana Jean très bien donc poser ndengwana très calme comment qui se respecte donc azo famille na bango propre calme kimia donc bazo classer ba biloko ba bito bongama ba artiste moi na peto tinaki habité bino ba papa to binde mambo ya laka oya bino ezalaka ninge ezalaka kaka ninge ezalaka mais linko lo baka que ba mécène ba ya pe ko assister parce que to linga ezo en pleurs o to linga d'ici là ba banderole ko matin ya révolution culturelle ya ba imiko ya ba syndicat des artistes plasticiens ba ko matin bango ba cotisation au salam on a rejeté tigali quelques secondes bolingo ezala na mboka Congo matanga koleka kitoko merci vraiment golf du 7 minutes pour ma question Mike c'est bon 7 hein OK pour répondre à la question na posaki o ba grand na yebi ko boya on a wana plan sur au bout de non na yebi il faut combien pour observer qu'il y a Tsara Congo et ça va bien et bembe ngana zonga parabole ngana mukongo hein et bembe kendege na oyo kutaka est-ce que dit ngana yamba Tsara Congo papa ça mbongo mobo abike mbongo oyo c'est la question na cette question et ça ma question c'est la ko yo lobi oyo kozala wana donc 50 000 wana zana ngana yamba Tsara Congo abi mbongo ba pese bembe na grandeur à mutwana eza mukie il faut ba bagisa Tsara Congo. Donc Tsara Congo doit on a vu ce que Tsara Congo est parti 50 000 et bembe et kendekena oyo kutaka ça veut dire quoi na $200 pe si bakunda ebembe na $500 si bakunda ebembe na $1000 si bakunda ebembe na $20,000 si bakunda ebembe na $30,000 si bakunda ebembe donc to ko s'organiser famille na yo s'organiser bakunda ebembe
na ndenge bakolinga bakundela ye ndenge bango bazolinga bakundela ndenge nazosala na tezela c'est pas possible nalobi mosala otiaka kongo asali mpo bakunda bato bien na honneur akenda ti oyo adefa o amilita badécoré defa au-delà ya mbongo sikoyo yo lobi zala na sisa zala kozala mutu ba proverbe traité oh non mutu ebembe ata na santé ngana ningo zala réaliste c'est vraiment Rambolobi mais je veux qu'on soit réaliste par rapport à la grandeur il y a Tarakongo il y a Moussala on n'a pas qui attend l'obagi obi tous redevable dans Tarakongo tous redevable dans Tarakongo par rapport à Makambo à ça la peut pour la bateau mais c'était ça là il y a on a tout unité sur le dit sur le bandit $200 et mon ani wana zo chola Tarakongo encore facha ma ba bembe kunda makana lobi te bongo yo oluki ka $200 tant na lobi tant millions qui pas moté ah mais non na lobi no il faut la réaliste ndenge bino bozo bon ndenge golf di kandoza ko kanisa bon pour ça qui ataka Congo ezala ndenge bo anda solo la mais na musala o yebi asali il faut à peu près combien il faut to kunde na honneur le quoi mbongo za to kunde na honneur bon ça va ba grand bazo te pona pour le ba yete na mona tuna te so ba yi ba yete bazo te pona attends na cimetière ba ko kana te donc on a un cimetière à papa wemba na cimetière ya mutu moko bona ekokani te o comprendre bena gete aba kunda te beaucoup atana barabala wana ba kokani te o comprendre tout ça veut dire ndeto zala raboye différence ezalaka ba même ata ba otambola mulongo mo me bateka ma mutu ya mote o comprendre ba icône na mboko bazalaka o comprendre ba tumusu ba yaka ba soki nzele za diabalisé eza normal soko soki ngondima ba loi na tirete comme le mususu. Ça veut dire, moi, je ne peux pas me mélanger, to me comparer avec Kofi Olomide. Or, Moutouni, surtout, il y a l'air de mané bêti. Oh, il y a, ils ont bien, oh, pas été. Eux, c'est très important. Dans le banou, ils ont le Makamaliou, ils ont le Mila. Et là, on était mon côté. Les lois, il y a eu le lobby à Mouninga. Qui pouvait croire qu'aujourd'hui, tu roses à Kacha à Komoté? Et je manque des éléments peut-être à retirer à website. Tant que tu es chaque Congo le lot, tu ne pouvais pas croire que l'objet a Kufa. Et chaque Congo azo le bakut na batanda ndenge ni bana bona boye. Mais kala webi yo ebi ka ndenga na zande na lingela ati. Mais ngabe na koma na cinquantenaire na yo me rendre compte que na yebu na papa. Pourtant ba bisanga chaque Congo akufi na une vertige na yebi te kutu ke na na ye na komi wana ata il faut voir na zo ebisa ona ekuta chaque Congo na kilote. Papa, chaque Congo ne parle pas, chaque Congo a koufi. Inerte. Bazui, babus, sur les bandes, va côté dans 4 enveloppes, va fermer et tirette. Hein? Nagi na kati ambulance, na zota la chaque Congo, a kanye maboko, ambulance les autres des zones mana, mais non, il faut voir. Le temps na zofa na oka tsamo da na comme na colère à danger, photo kunde danger. Ah. Il faut to kunda chaque Congo. Danger, voilà. Et comment on gagne voilà. Oh mais non, c'est danger, si le si le train a 30 secondes. C'est là, ngam na gérer minute. Ngana zo gérer minute. On a si na kati maloba. Monsieur Sili. Ngana c'est période bi que faut kunda danger. Pour le son on attendre ça. Tant on bito to kunda danger sengaka mosolo. OK. Est-ce que 50 000 ekogi? Na baloli question. 50 000 au président Pessi. Ekoki pour bakunda Tarakongo. Ce qui déjà bakunda qui on m'a question, le quoi nan bakundi était, il y a moto zo ça l'appel. Na ba mécène na batu nyonso ba amna so za budgetiser na batu nyonso na web sa yo ke so kunda e danger ça comme kuma akuna ma danger batu nyonso to na ba yete to ça l'appel na batu nyonso na ba yete baya ba mona o epesa mité munu so ko tele bo na poche aya ça comme tiki ban makwaza wana aya e pa na golf di kabote aya e pa 5 OGT to ko pesa pe ba numéro na bisoté. Moutounio surtout où allons participer dans ma match à Congo. Moi Naza. Moi na Margot Azali. Margot Lamou, la première fille. Ah tu peux sa numéro T mais le cas dans le colonne numéro 1. So Monica Margot bon mon que non je vois à Congo. C'est telle ndazabilité ya rejoindre et loco et pas ya bisoté biso tozaka balobeli et puis ata makamamo tozolo baka poto yebi mais to monité to simbi pété tozo maniola kaka en tout cas oui bien na banda ko yemba ba débat autour de ça qui a battu. OK ba liboso na monique bat bazo banga mutu to banga
Margot Pénard, félicitations. Oh là là. Songi songo ya gina ngole le Margot a poussé sa tata. Donc tu fais une bâtiment sur ngaité Margot Kaka. On peut pas la chose à la boye. Nge ba décision sur la terre. Piris Pembele. Banda ko so que za la boye na ba mutu akufa bité bisuté. Avant que le même c'est que bravo pour eso que na bien. Bravo parce qu'on a l'obité mbala liboso donc bozongi na aliment. Donc mutu akufa ne kaka mutu après ça Congo o kufa. Bozo na papi kaka. Bon on est tout cas papi et ça la tête to ça du comité bachaki pilote du consulté. Un minute moi s'il papa. Toi sali ouais à facilité. 50 chats déjà. 50 chats déjà. Et puis tout le monde a déjà deux parts à Liboso. Bakongomani balandi. Voilà donc ceux qui yoté peut-être na minute on l'aime sur le solo et sur le bamate mais na lobake mbongo wana eza na banque. Maria la moté pe aza na problème na Margot na papa na ye ba au solo là soué na biso ya mwana pour. Ba ça au solo to ba au solo là. Ba ko wi minute sili. Ba solo. Voilà. Saint-Pierre Roger, pour naïe, il faut akundama danser. Il faut au moins comprendre. Bon, ma sepelika en adage mokon de quoi lobby, quand Filikando. Et bien, me kundama rana o izali wana. Amen. Donc, eza souka na maloba, il y a sagesse. Moni biso tuzana tokoyi ko obligé mokonza mboka te. Il faut pesa biso bo. Oui, bi ke to wana mambo bele ba guerre na est ba mambo bele. Mbongo pesili biso te. Mais autre le baki ke bimaki le kole yaki officiellement te na mikanda mais na bolingwa mokonzi ya mboka tanga yoki likambo komele abino je dois faire quelque chose papa asali signo asalaki tokota mama paza gouvernement na biso pezali makamo pe ko ya tozo espérer mais on n'oblige pas tozo obligé te pardon. Tous obligés que non, mon compte 50 chaba ou bimi on a ils a jambon belépé mais nara chaka ba demande des alana ba makamba osala les moi et belé zelate soki zela oui piqué tant beaucoup commis t'as posé question piqué tant ba bana biso état de besoin Bouzbo et Sengini. Tu as communiqué, tu as c'est pas ici. C'est pas ici. Parce qu'il y a pas lettre officielle. Attends, comment maintenant on Attends, comment maintenant on Tant ba wono ke mbake de pas gouverneur gentil de bila ma défense. Allo bana ye. Allo baka ngotang ba. Est-ce que vous que makamu soupe za ba dérapage? Oui, makamu soki yetende ba vérité msoye ba. Yoka. Oh, monde toza. Toyebi, on a bien abisso les grands guerriers, beaucoup de respect, l'esprit naïe. Bablo, monsieur, qui peut m'entendre, bien abisso aussi, mais vous bêtez le guané, ah, tige yindaga so et qui peut bloquer la situation mobile. Mais bien, vous éviter. Donc, le quoi, tout ça, peut savoir respect dans la mémoire naïe. Tu es tout le bas pour officiellement, bah, lettre, comité, commission, et qu'on dépose à partir de lundi, selon, n'est tout sur une mois en abisso. Et quota, tant que quota, état de besoin surtout chiffré, tout ça, mais cela n'exclut pas des marches banda qui peut déjà. Il y a eu des pire papa golf alobi awa que ne connexion marai na famille. On est des hôtels à sans qu'il va dépenser. Mais base a déjà IDP. Mais Makambouana mbongo c'est pas naïe. Il n'y a pas cause à la pêche. Ah donc par rapport à 50 000 voilà. Mais il faut pas déjà passer mon compte, passer quelque chose. Moi, passer non pas d'amener. T'es pas pour le bail que balbagi au waneza marambo soit titre privé ba. Titre privé ningo le baté ba bali mon compte pesi en mot pour na non non. Mon compte pesi pour na bobsek. Papa na ebisio. Après ça pour na bobsek. On appelle ça. Pour le bail en hôtel. Pour le bail en hôtel vraiment les bails. Pour le bien en hôtel, pour le bien non ba sibati. Piris, soko bulagi lelo ya pokangisa biso osuki. Na ebisi oboye. Mo condilaire ba kende kinde komarai ba kotina présidence. Ba kende ko lobela makamba ba palais na ba. Bino moko bolobagi na ke balobi Margot ba kanti ba bien privé ba entre guillemets. Siko yo lobi ke za pona bobsek. Et ça pona bobsek c'est officiellement pona bobsek parce que vous tirez pas et pas
Il y a président de la République. Situation où il y a des commandes. Oui, le président de l'institution. Les institutions. Il y a beaucoup de nous. Il y a beaucoup d'institutions. Tant à précis. Et pour la c'est officiel. Mais président, c'est officiel. Il faut évacuer l'émission des politique. Quand vous n'avez pas président de la République, vous n'avez pas dans cette institution. Est-ce que vous avez une politique? Quand vous n'avez Yoka Piris. Ah, merci. Président de la République en tant que personne à une institution. Présidence de la République et sa institution. Donc, président c'est une institution. Président à une institution. Et bon, au bureau, na emo bimba. Ouais, bureau na. Traversons de l'autre Yoka. Privé. Et ça pour la 50 chaba. Yango te. Comme si on contredit. 50 chaba pour la obsèque. Débat est là. Mon choisi à Golia. Permet. Oui que Piris n'a habité. Pour foutre ma bien à Canal King. Mais n'engue aux hôtels mais mbongo ngana zo kambo. Na lobaki na exploit ça Congo c'est côté ngande na zaboy. Donc bande konanga ngai na ka bien ko sotali ba travailler à Canal King au monde bino bo rater. Ko kima makambo wana te. Tonzo na makambo na biso 50 chamba exactement na obsèque. OK. Mbongo wana pesa make pa ya mokonzi na biso ya mboka pona ba obsèque. Mais lokola bandeko Mokanda o ezali kokota officiellement ekota ki na noté yango yaki à titre privé. Donc o ezako ya ekotable na sentiment ya bakonzi. C'est pas une obligation. Ce qui bande ko balobi ah bon l'air ba informé biso état de besoin esali combien? Esali $75,000 pour coca. Le coût esali 75,000 bazoki dia 50. Ah, c'est la yo un journaliste. Tu n'as pas dit pour ce beaucoup clair. Si on est beaucoup clair. Si on est beaucoup clair. Ah, t'as un Congo. Eh, guerrier. Ah, on a senti, on a expliqué côté de Ngago. Bana Congo, tu continues la commission. C'est n'a pas la commission. On a Margot Kaka. Margot, puis tu dois représenter par Margot. Très bien éduqué. Margot. Elle a très bien éduqué. Aucun de Margot. Zonga Margot ne maka. Moi, on a vu ça très bien éduqué. Donc, ma kamnenge zawa. Tout ça pour ça, la appel. Na ba mécène. Na bande qu'on a vu ça, artiste, musicien. Yamboka. Oh, baza surtout na ba succès. Tu as vu que ba calendrier, na minu yaka moi, malamouté. Et yaka plutôt. Et yaka trop chargé. Mais et que ça a bien présence na minu zala. Et ma public, banda ko ya position de temps ki nganda ya kité ba tunga question na bi oyete le beza ki libanda mbo mais ce que za ozana ki sasa ezala kulutu kofiolomide papa chéri Weranson ndeko fali ferré nani o innocent o déplique soleil batutu boyaka parce que mbila et le bagi papa na biso golf ni kando mbila était la ranzete mon côté donc biso tout oza batu un jour succès zali kelemba lelo eza succès le beza la te mais n'a pas si ce peut bande ko ba été eza la malamuté donc voilà pour nga na habité mission comme que na mona ouais mais aussi ça maloba suka parce que quand on reçoit ba okatanga yonduri donc yango na lo baboué to pesi merci mingi na bana ya révolution culturelle maître Sampino Michonoka ndeko na biso Piris Piranson. Donc bon, merci. Merci na Piris Pembele. Piranson. Ba continue sur Canal Kin. Émission Botika la Robomango Mokolo Mokote. Et Kobota Mbouma. Tu as un rendez-vous à Koutana Mokonza Mboka. Bisoto Tambolane. Pas na Mamba Matanga. Na compte il y a syndicat d'artistes. Ngapena. Batwazo yoga. Mokolo Mokende. Tokene na maïsina. Na artiste nyonso ya Congo. Boya na Matanga. Chaque jour bisoto kozala wana. Partout au les cas, bazo féliciter que voilà chaque Congo a travaillé pour na batu a travaillé et auto mona ki azo sala maela ngope tozanango. Donc biso to bengi bino boya, merci na présidente Djouma Iwar, merci na l'association tous les amis de Walenda, terre d'artistes, les libristes, syndicat des artistes plasticiens, Imiko, Acom, Bandekotou, Léopard, Coach Lofumbo. Organisation tout ça est banzembo
yango te tosula na nzembo wana ma nzembo za après to sali ba nzembo donc makambo za okenda bien. Tonton Lai, merci Choulai, merci ndenge présent ces autres là toujours. Donc tous ensemble et to lingana to pesa valeur na moda. Donc il me reste 2 secondes. Merci. Alors merci. Oui, bien na sepeli. Non, merci c'est là. Merci Nante. Na sepeli platinde no 50 chaba babsek. On t'a beaucoup de sa lettre monsieur so amboche sous là, ba lo ba si bozo ki 50 chaba. Ba sous ça on si ba ebe ke na bongo. Na ebisio ba meme ata ba otambula mulongo mo batika ma motu ya motu. Cha Kongo akina ba corporation ebele ko ba na ke lelela. Et il faut être exceptionnel. Donc, et là, on a encore le Bezali, puis au Jaouto, le Balobango. Na kanti mukolo tokone l'ambassade de France. Ouerason de la forêt. Igwe. Le formateur Golf du Kando. Na m'adressé na yo. Kansa. Toi inga na cha Congo pour na makambo ba libérer au visa l'ambassade de France. OK. Na ina mbo na poche nanga. Chaque fois benga la acte na ebobu abandi oloba liboso ambassade de France pour na Weranson kanisa ya kana bola moko mwana ana asepela Margot na kanisi mukomsu tozaki na yena kati ya cathédrale pour na messe ya mama mi kofiolo mi de grand mopao c'est Golf du Kandolo ya fête la mbande petit frère na yo yoka kanisa ya tana likamoko na ebi ke batira imeza ki mesha comme le pluie quand ça était na bolam oana otagi na simano ba bise bazaki penza te mais j'étais là avec ça comme Canada et il servait tout le monde mukulu et akoyo kateke bakangi mutu pour na tanga mi balewana na osa ba publicité ba tuté ba misenyo surtout boya na lokola ma numéro 1 bo s'enregistrer bo beta so yi transino ezali bozu so pesate bo baka ke Charles Congo abana ola muka na tongo to akende là je sali ne rombu mfumu na banga moyo papa na Rodrigue triple brassard Carl Lewis Kinzumba funeti kala tranquille Jamul Kanza or Brit Mbinga Olivier Ntemo Alexis Ngangala hein Raymond Singa mais c'est l'ambassadeur nazo saluer José Ndomas, le grand pétrolier, patron. Vous comprenez, c'est un peu au Jémo Sekota, Alienanga, malgré tout comme traidor. Comprendre, révolution culturelle, na zongi, on n'a pas été na Mamboussouki, Bomoni, le loko, sala, sala, n'engezalaka. Ce qui est révolution culturelle, le golf du Canada, c'est un peu Roger Bazalia, Michonoka, merci. Piranson, merci. Didi Kembouas, merci. Maître Sampino, merci. Maman Sandra, merci. Martin Boluga, merci. King George, merci. Prof Godel Ofumbo, merci. Ngouma, Lita Bembo. Lita Bembo, le vieux China. Merci. Tolobi Boye. Tala Prof Chamala. Soki na Bosanye. Ozo comprendre donc Golf du Kando, na lobi Boto na Matanga, mais tozo le la penza. Akome ezo sala nzembo, Timiko ezo sala nzembo. Show de Sarah bébé merci. Bébé merci. Et pas ingana kepenza, na kene ndeni. Baroyo kango vraiment. Alors liweza mota kote shaka Congo. Otomona na lisusu na kosenga na nzambe. Voilà. Alors c'est sous cette belle mélodie de Dikando Golf. Hein? Donc ndete sous cette émission c'est vrai na temps na ba imoli mo tsaka Congo parce que na yakit na pona biso ba vérité bino mo boki makamde ni en tout cas très belle émission. Bâtonnier autour ya Margot, c'est une très bonne chose. Na s'appelle pour une fois famille biologique pina ba pesi en valeur solo ba ndolanga ba kitoko vraiment on salue comme ça Ben Kanou Carrera mon ami et sera ozali na ya Willy Senga kuna na hôtel Kandu na Senzo na sans oublier mon vieux Muka Business na pesi côté si vous allez ba Master Touba na poto et Mendongala Bobo Machuda na Irlande Bino Tumbote donc tout samedi prochain ceux qui auraient réuni on vous laisse suivre le clip de la chanson composée c'est une chanson Chaka Congo
Otika artiste danger. Victoria, la nouvelle génération, vraiment personnelle. Songa,